chaîne Nabiso Kitoko de Mbanza London TV. Boss de Bruno, original. Les Mbanza London TV. Maman Bazotale. Botala. Les Mbanza London TV. Mama. Ma chérie Bazotale. Botala. Kota ndaku mama totala de Mbanzango. Botala. Kota ndaku mama. Banza namunango. Merci à très chers internautes, on sera toujours fidèle et branché dans des Mbanza London TV, bien chaîne Oisa sans concurrent, sans adversaire, Prince Ka le parfum de la presse, ngayo toujours topé sans musala ndenge zalaka. Na monte directement mon boss de Bruno original na katsa Londres, on a vraiment donc na katsa Londres patron zalaka moko de Bruno original. Merci à mon chief cordon, il y a une maison bien mon chief cordon après matin, va bien musala yango ezongi, Johnny Milongi. Wenge to kanga déjà Johnny Milongi na mona ma caméra 7 étoiles de best 7 étoiles directement la Moni Bongo mbala moko ba bien 3 fois mystique maître Simplice sans oublier mon pandi to Moni Bongo mama Kezia Neftali lelo vraiment to zabon la kata lemma na kata fikin to ba répéter lemba ngo za fikin ngo za na limité to ezarana lemba mais na ninga idéologie ezana kata limité mais kanga maka na lemba ninga za to kiti awa parce que idéologie ba bossa na raté ba bien tozalaki na moment mobikisi mbala moko to moni boye Yesu akola abimi Yesu akola aye na mokili est-ce que Yesu tango akendaki a prometaka biso ko ya kokola to ndenge nini lelo to yambi bongo Yesu akola de best 7 étoiles zwara da makambo déjà to so la déjà parce que de Bruno original boss na biso alingara toujours boye to yambi bongo Yesu akola mbote na ngai mbote na yo pempe Yesu akola lelo to monio retour na yo est-ce que yango yo to oizana ba vangu ya retour na yo parce que to tali Jésus na ba film parce que to mona été azalaka jeune par rapport et mande fois pembe zalaka te même to mona lelo mande fois pembe tina ba kika miso mande fois pembe ibsebiso nanu eza Yesu a prometaka biso ko yato Yesu mususu omoni loko na kuloba pas comment on a Yesu nako yabo batela mashwa ngana za Yesu oyo na yebisaka bino nakuya ça veut dire tangu babane kutala filme omona azalaka jeune lelo tangu batunyoso ba koli bongo Yesu akotika la bongo pona nini fo Yesu akola na za Yesu nako yabo ngaye pende Yesu nakola ngaye so Yesu kola boni santé nanu boni tata likolo est-ce que bozaki na tata ou bien yo kokende na yo ezaki na ndenge nini ça kutuna ngai santé ya tata bongo tata kutuna yo santé ya nani ça veut dire biso déjà tuzala katako tupesa kabino santé za malamu ça veut dire biso beto kuzala déjà santé za déjà malamu c'est dire tangu tuni ngai ça veut metuna yo muko tangu santé za malamu c'est que Yesu akola santé na ngai za malamu santé nous a malamu mais Yesu biso nanu okenda jeune ozongi mpaka mais okende na yo tika biso pe na moi souci ba te belé ba non ndima ote batika lo ndimo na sima bazana na posa ba mona yo siko lelo oyeli bango bompaka est-ce que ba ndima keza yo vraiment omoni iloko mususu oyo ba yeba te ça veut dire tangu bomeka Yesu wana buyeba kate Yesu ya jeune biampaka tangu kuya ikuzala maka mususu oyo zalaka na besoin ya kumona ya jeune wana na bota makapete bon bozalaki bana mike mais tangu ngambo Yesu na kola na ye ça veut dire bomona nga live bomona nga ya live oyo boza kumona Yesu ngai mutenteli nga mutenteli non Yesu il faut kola pour Yesu toka qualité c'est que boza kosa Yesu boza kusaka na Yesu ça veut dire Yesu akola il faut Yesu akola est-ce qu'on a tuni est-ce que batu bakoyeba ndenge nini eza yo vraiment oyo zalaka jeune batala kati na ngai botala oizali ina mutu na ngai te botala kati mutema na ngai izali ngai Yesu nakola oya akulinga atala ngai ube ayeba oiza kati na ngai c'est-à-dire ayeba Yesu yakola na Yesu oya zalaki ya jeune abandaki ndenge nini Yesu ya jeune asakani akina batu alagi simbongo ya libende oyilongo ya nani ya Kaisala upesa na Kaisala non Yesu akola oyilongo ya nani ya Kaisala pesa yango Kaisala za imoto yonga munakeli na posho wale zagi yanki segi Yesu Yesu soki akoli ça veut dire akoli bena makamuna yede ndenge tubona ka Yesu oya ya bumwana zalaka nini akota ina mutaliboma aswili banga baso kubamba yi mutaliboma baso kubamba yi banga mulima wana ekene pa ye bangulu te tango kene pa bangulu wana uzoko bomba bangulu wana bangulu banani bakulia bango biso kaka bomisi bango ifo mulima wana ibima na fembo tango mulibanga ya munene muyebisi bena
mutaliboma libango nguba makaka ngai so ba wenga na kufi naza Yesu nako Siko Yesu yo nyama muso munaka te na moma wana okobwakela maladi wana so tokobwakela milimo wana yo munaka bangulu eloni epusaka obwakela ka bangulu. Est-ce que tangu Yesu ya jeune wana abwaka ki bangulu esezalaka ngai te sabi nyama nyoso il faut aza important tangu Yesu ngulu wana ozwi mulimo na yema be obwakeli mungulu siko yebisa ngai est-ce que ba mizino ba dia ngulu pona banani pona Yesu wana ye jeune. C'est-à-dire il faut que je logo wana tinango ipa ya tata zaki na besoin nango yuzu mulimo wana upesa ngo bangulu so itike pa bangulu non siko tata za kusela ngo tilelo ikome nanu te yebisanga yango mo mbata maboma na bakaltie mutu soka ali ngulu atike na liboma ali ngulu atike na liboma non soki kenaki pa ya tata liboma pe iza te zwa mulimo wana kanga yango soki yaki pa na ngambo Yesu nako okola linga kuzala omoni proportion na moni ngulu boy na tinango ha pa tata ha Yesu tinongo pe ha pa kuna bandeko kuna ha kuna bakenango ha ikona kuna ha na Yesu nako yabo batela mashwa ngaso kusage nangana bat na buki ya mashwa ndengo zabo nako ule mzo mashwa ro Yesu nako j'ai les best 7 étoiles comprendre mais Yesu oye okoli ka yo mono yel sous boxeur mais quand on explique ko expliquer bisona omoni tangu naza kumona ba pasteur msusu aza kupesa aza kusala mutu deliverance deliverance sala mutu deliverance ya kubondela ndoki babi mitaka ina kubondela te il faut que prier autorité il faut autorité wana ibima na makofi ibima na bambata tongo za kuluba Yesu nako yabo batela mashwa il faut batela mashwa tangu mulimo za kubima te ça veut dire il faut na sala nini na lembisa ye mashwa na lakisa Yesu nako yabo alikofezo bank sanga Yesu mais ce que Yesu yebisa biso tango gena pa tata rapport nini oyo ogenda opesa pona bata moki ngai iloko mususu na yebaka te ça veut dire na yebisa kitata nakena ukuta banyama oyo babenga kanzinzi nzina yako yebisa tata soki toyina mboka wana tomoni loko ya kitoko tulanda baboyi babenga ni biso Yesu lobite totina bangongi tango baye bata kucha makelele ikomi batu nyuso bakomi bomba bonga kaboyi azongi likolo bapese kabali pa tata lobisa bana tina bino ekonda tangu ikonda ye tangu ko mba ikonda buyi ikitela poto ibikitela poto te sadi ngabe na pesa ke kala poto ngai na ndenge Yesu wana ayaki na gentillesse buye na ye bozu Yesu bubaki ni kulozo ngai Yesu nako okola ngai soki muto ye kukanga ngai na kulaksa oyi nazali tata oyi tata pesa ngai ifo na bunda na bango Yesu bunda na ba Yesu nako yabo uyoki yabo sel muta bimeze dembeli na ye Yesu yango autorisé ukati mutulitoi te iza kulaksa munenga corona ti corona ibipo na banani tanga Yesu nako tangu babimisi mbeli na kuyebisa na tangu akati litoi na kuyebisa batu wana basoda wana kanga muta sali makambo wana yemuko mukolo makambo ake nikusibangu na kasho mais Yesu yo bi opesa rapport pa nzambe pa tata mais so tali yo moko pe ozalaka nzambe ndenge wanda koloba mais yo moko wana lusokotela mwasa ndumba vraiment elo ni sala na kota mwasa ndumba ki sentiment mokili na sebelaka na kofi oyo nzambe yakela ye kofi na Jacob mo de passe aloba iloko moko lubi ngai na boya ndumba banda boni ndumba wana mutu za kusala Yesu yo boya ndumba Yesu akola na bia est-ce que mitso pe uzaka na bapusa ba ndumba ngotile lelo na lubi tangu ndumba za kuluka mbongo soki lelo ipose ye ese banene bakusisa akuyede mibali soki ndumba azalite soki bino pe basi baza kuboya bino eri nyonso yebisanga soki ndumba azalite ukusala nini ukubeta savu abeta nini savu Yesu nako okola mais Yesu okola na habité pemé na tata ba Yesu baza ebele tone parce que to mona pe Yesu mamo bikisa ucho kitela biso su ana mboka to ebité mais quand on expliquer ça vous a combien de Yesu oyo to mona ba mobikisi to moni Yesu okola oye lisusu naza Yesu nakola ça veut dire oyo tangi mobikisi aza mwana oyo biso to bimisi azali turubo benga inani aza selil umona ka biglise minene bazaka na ba selil na bango bazaka na ba selil na bango ça veut dire mubikisi asa mwana akuta kata boulangerie ça veut dire akimene ya kukima nani ba sese yete asa foti
taka kumteza azana system moko soki busali loko na bino ça veut dire soki busali maki ya nzambe te moi yape a jouer il faut yesu biso moko tuza ko créer il faut une improvisation tant loko iwuti pa ya tata mwana nzambi akoyi kuzangi loko ya kusala te limité futi azali pa oyina basali yete aza mwana wani loko te aza yesu nako tangu tata tina ngai na yaka liboso batu bamona ngai pa na yaki ni kula mutaliboma batu basabota ngai balandaka o bamona ka azali jeune tangu tata azongi likolo tata yebsenga oh yesu kola uzo yeba te muzo kosa batu na mukilezali ko na inani hoyi mubikisi zwaye yene na kuzwa yeba kuzongisa yi mulimo wana pa ya bangulo bangulo bazongi bazu mulimo ya ye mubikisi ikela papa ya bangulo mais bazongi c'est pas bangulo lelo azo se retrouver dans kati Afrique du Sud yo oza na kati RDC est-ce que moi était niveau na ye ya mubikisi tata azoki facile ayeba ki deja yesu akola za na kati na Congo yangona ifaki akima ifafane kuna ngolo banike yo kimisi mubikisi soki na kubenga ya kuzonga wapo asoka na makolo nangana bache saye pona za yesu nako okola yazali mwana sabdi aza kukene isa selilite lelo na kubimisa selimu na France na kubimisa selimu na Gabon lelo na kubimisa selil ndeti na watu benga na Lolita Kiyabasala na France na Sandra Mbengi mec double Sandra Mbengi mwasi kitoko azo kufungula seleni mususu kuna yebe bazo bimisa akubima mama Maria awa nazana ba oy ngana nazana ba potre to retourne ngo parce que to moni pe moi ça kito dans sima na deya ya mombo yona to bite mais alors expliquer biso kambala moko kayo naza kulobati tangu Yesu atinaki ba yeko na ye atambolaki tangu Yesu atinaki tatatinaki bana Yesu atinaki na ba yeko na ye tadi batoyi bakuzala pembeni ye ba conseiller na ye ba na ye ndeti ngana tambolaka na bango ba yeko na ngai ba potre na ngai c'est-à-dire bazala 12 mais 9 na tindi bango nde bake kusala musala ya nzambi na bamboka mususu oyu na lubiki comité yango na tamboli na bango na to lungola ba sultani bazana couvese ba sultani na lungoli bango na teki bango wana ça veut dire basala oyu musala izali ya tata tangu bino buye ifonga mo kuna zala exemplaire na Yesu nako okola kutuna ngama kama mubiki cité aza mwana mais Yesu okola to moni pe na ba apôtre zala na mon liboso moi ça zala ratelelo to moni to ebite to benga apôtre to apôtresse ngana expliquer biso ngai na pesa ka moto kombo te ngana ko kuzwa kombo ya mwana te obu kombo ya musagolo moko te na changer kombo na pesa ko madeso non akuzana na kombo na ye o tata ni kolo pesa ye ndai tuzo mona boy kombo na ye nani Raissa Grand R ça veut dire likolo ba pesa comme ya Raissa na se comme ya tata ipesi ye Grand R ndeko to moni awa papa chambo azali mutu laninga nisema mutu lamela ka tata yeyo mais na kitene yebo iponini alambela ngamo kosa na za Yesu nako okola soko tele ngamo kono comme na yi Patrick 12 appels ça veut dire soko ubengi ye 12 appels ikizala manquer mais 13 akuyamba yo naza kutambola na eza idéologie to ndenge nini to yo mto che idéologie wana wuti pa ya tata ngai te onyo tusala ka tata ne muta yebi ata uza kudefa lipa wuti pa ya tata oh je congolais c'est tango babaka ki Yesu ya jeune to babaka ki ye basoki ilamba na ye o babetela ko nguzeke yango na je congolais ikoma lelo soki mutu mwindo zala soki lelo ndamba memesaka Yesu mais nini kwa na muta yako mekuzwa ngo nani mutu mwindo tango ya zwi yango ça veut dire soki pa yake te mutu mwindo alingaka kusala pe ça veut dire naza kupesa ba congolais conseil na yebi ba congolais bulin kusokola te kimundele wana izalaki biso izalaki ya Congo tane couleur jaune wana ba benga pembe donc mundele ka pembe izalaki ya ba congolais izalaki ya ba congolais encore tubande kubanga maleli pembe na biso yena makolo na maboko ao pembe biso yena sama makolo tango tata asali liziba na ye yama ya maleli ayebise sava atelemisi oyo tuzo benga mindele bandundu batu mwindo atelemisi misatu wana tuzo kuwelela kipembe bato libaso bakota kizakile ba congolais alobisa ba congolais yo banda ukota na mai wana ya maleli tango congolais akoti kunyata nyata kaka mai ya zonge maleli yango pembe izo biso na sama ko na makolo bayebisi kota lisus tango kota bit no kota tesu makola cheki libanda azuma boka cheki kaka boy malili yango pembe izwa biso na maboko ndundu rapidité na mayo abi maboy ndundu
Mundele yaka kwa tubu abimina ya kwa malili abimina mamba mundele. Fo mboko yeta. Na ça Yesu ba po différence na ngai utawana. Kana mai wana ne ba minu la différence ya moto. Oh, au couleur rouge. Wana so abia ya bima ya ye akota so ananja. Umai ba nuna rouge. Ananja bena kudu akibima kona boy rouge. Yesu nako. Mais Yesu kola so de tali mboka oye lususu boye. Trop de kuluna. Yesu kosuka ndenge nini na bango. Nazali mbote mboka ya tate banga ka kuluna te. Na yebisi bino loko moko. Tango bayaki kukanga Yesu wane oye jeune. Izalaka nini? Bayi kukanga yeyule zwaye boma yeyule Yesu ango yeyo. De wana abimisi mberi ga. Demberi yangoy. Mukolu nzamina ngai demberi yangoy akata muninga wana. Kuluna yugutela wana. Sadi ngata ngusoki na zalaki ngamu kusuna zalaki na wuta kili koluna yaki. Ingali salama mususu. Tangu ye wana, tangu mutasali kolona wana, ifungana kanga ye po kolona izarete. Sadi kolona ndenge zabo izaya ngamu ki ya tata. Ngamu ne yebine no ko maîtriser yango. Tukutikela moto te pour ne Yesu nako. Yabo. Batela mashwa? Est-ce que vous assure que resugisa bango? Mboke ze tata. Bafo babaloke na mukolo Yesu ka bafo prophète bakubima. Sadi baza kubima pe kala mingi te, tuzokanga bombe kala mingi te. Oya lingi kolona. Itali za musala na ye. Muyibe yibi buzokanga muyibe. Iza musala maboko. Yesu akolezo encourager no ki muyibi na mboka oyo. Na lubi iza musala maboko. Na courage te, mais na lubi iza musala ya maboko. Mutasdel asala musala wapi? Na maboko. Bo mason. Ya maboko. Obama mutu asala bundomba. Na maboko. Ça veut dire azwaka maboko na ye yangwana ipemaka mutu tina sa. Tina sentiment, ça veut dire musala maboko bapekisaka mutu te. Yo simbi téléphone, osimbi mikono na nini? Na maboko. Bongo cameraman, the best, simbi na nini? Na maboko. Mais Yesu, oelibisa idologie afanda, tu dis que Yesu afanda te. Yesu azwa tane ko telema ko tambola ba 12 apôtres. Est-ce que toko telema na Yesu ba mona yo pe nengo koli nengo yeli mulai yango? Ça veut dire soko mona ngana fanda ki ngana la kisaboyi. Oya azaleki ya kutelema wana. Uyebe ba mama bukoko baza kulela nyeso kisa bukoko tutena boya tata pone imoraid e bimi yanteke. Ça dit imoraid soki bimi izala comme sopo yango de mekitu fana nanu poto la sabino na batela pe imo imoraid ngasko na sengi ba très cher abonné na biso na de Mbanza London TV na boss na nga de Brino original azape na poso de telemati. Problème mité soki no kutelema. Je vais 7 étoiles to telema. Soki to kutelema problème mité po na ye. Tema biso beto so lavela mama ndambo ya Yesu. Problème mité. Ngena na likolo mulai mais ozala mulai. Yo mtu ozala mulai sala kede na mapatati. Yesu, et peut-être rose wa maman pe na comme na raisa grand air moi ça menene moi ça mbili moi ça taille moi ça catalogue yeyo. Na sepeli mingi comment ça catalogue Vanessa pembe na Yesu akola. Est-ce que oza à l'aise Raisa pembe na Yesu akola? Très à l'aise tarando mona. Na déjà à l'aise na lo kwa Raisa kapinga. Moi ça pembe na kata Londres. Kande bo mona nde ka Raisa kapinga za kwa. Na pesi mbote bele et pas ya brini kasinga. Donc on penda yende brini kasinga ni makampa kanibana lwa na nyos. Wana Vanessa bato waza ubwaka wana baza bato oy bazana na lola. Po basevelangi na yeba boka libanga po libanga yango wana ikisala yepo isombele isutani po bango baza bato baya kutala tango Yesu ase kwaki yango fuza la bango pembeni po na malelo yo uzana ngaite yango wana. Merci na malilo ngazana yote na kopusana ope to muno pembeni na Yesu akola pesa biso kombo na. Bon ngaye kombo na ngaye Papa Nsambu. Muta pesa nga kombo wana Yesu akola. Puna busumu na ngaye boye. Izalaki kanta puna naselaki Yesu sosi moko asepelaki nango te. Yango moni alobi fozwa pénition. Pénition les années. Pénition na ngaye izaka kapuna nzambala wana. Ngalati yango te. Merci. Nous on va pas Yesu akola nabité. Merci Yesu akola. Nanu. Na lubika ka boy. Na pesi mbote epa ya mama na ngaye. Menayam Esther. Na France. Na baleki na ngaye Joël, Marthe, na pebino nyos
bambote. Merci Yesu akola. Uzanga famille. Nazui lokulu bwaka ngunda na kati ya Yesu akola ça veut dire uzana baleki. Simba nani? Na famille. Simba. Nazo Yesu nako? Okola. Batela mashwa? Mashwa. Na kulembe so boro. Merci Yesu akola tout le monde qui a mis la souka. Évitez message numéro lancé papa bana tata nyonso parce que tout le monde a mobiki siti sikoyo azo gagner kaka mobiki ça zo gagner kaka. Nalubi moni mbiki si aza mwana oyu Angelo Gabriel mutatinda bangu. C'est-à-dire atindi na nengi Zambete mais Angelo. Angelo Gabriel mutatinda kai. Nalubi tangu babimisi lipa ya futi. C'est-à-dire Angelo Gabriel abimisi na nengi ya kubombana. Akitisi ni pa ya tata. Ngata unazoni pa ya tata pona kupesa rapport. Ba pesa nga rapport oyu mbiki si azana se au. Tangu ngana zongi yawa. Sabi na tela boy azana yete akime na ye afuki disi mena kusolo na ye mukula kuyawa akusonga pa ya tata pesa yi punition oyu zali ndengi banega na iba zu punition kulungola izambala wana kusonga yi pa ya tata. Merci message numéro lancé pas bana tata nyonso ba oyo ba moni Yesu akola lelo azongi na mokili. Bana ya tata nyonso na kuyebisa bino na kupesa bino no bambote palubi po bino po nganezala po bino buzala ifo Yesu akola azala na bino. Ça veut dire bino mutu busala ka Yesu akola kusomela yizambala kutindela yibiloko po Yesu akola azala na mbiki antanda nzambi atinda mo makambo wana. Na pesa mboti pa ya Jacob mo de passe Jésus de Toulouse na pesa mboti pa ya Jipe mbala na kata Ferland. Mais Yesu akola avo pesa mbote question mo yelinga suka izaki lelo tozo yamba bino donc ya pamba boye. Mais lobito makambo ya succès ko ya mona Yesu akola ko mosinga pena mbongo ndenge batu musu ba ko mosinga to boyi to tanga bakombo. Umoni iloko tukuloba isusu izali nini ngana zalaka contre batu wana pona nini lelo isoki binu buzalite teza bongo iza ndangi tupesa kutimi soki binu buzate biso bitu salite binu buzo kusala biso lelo yupo ba yeba Yesu akola deja komena kati ya Congo bande ko busenga kambongo sekiza musala na bangute liloba ya nzambi bapesa yango ya pamba mais yupo yebinu watu asenga bambongo na yebi batu basenga kambongo oza Yesu akola tanga ka bakombango batanto yo iloko na kutanga po Yesu akola azaka na vérité na kuyebisa mubikisi tata tindi yo ukimi na ndenge yo kubomba na pona kusenga mbongo te po basala yo mission po basala yo musala oyo uyebana lelo yo o lelo bakitisa yo na tse awa na kutsala susu ba ange bakitisa na tse po usala musala ya malamu mais ato yaki na ndenge yo kubomba na kusenga mbongo te po moto yambo ni mission bande kunyoso busala ubusa na succès bon tongo zala kene succès bande kuluka kaka micro oyu na kamera oyu lelo yu peso yu makambo kusenga mbongo pona nini Yesu akula oyu goyi mbongo ya nani ya kaisala upesa na kaisala oya yomo kuifucha na posh mbongo na yucha na posh mbe oya muninga kusenga yete pona nini muninga za kusala pona lelo yu uzala lelo yu tumona na kuyebisa soso na basi ya poto na mibali oyu buzali awa mwasi mubali azali awa mwasi ya poto bengi siyo na poto iloko tata lubina luba mingi yango wana nani mwasi abimina ndaku na ye abimina tongu akekulu mbongo na ye abenga ndeku na yete abenga yu mubali tangu komi kuna ushangeri esprit uzwi lelo yu uzwi mukanda uboyi mwasi wana ulingi mwasi mususu mibali buza kusala bongo basi ya poto kulemba te soko za ulimo oyu kabaka oyu salisa kulemba te me muto za kusala bongo tika ina nzambe na ye nzambe kupiniri ye pongana za nzambe nako okola merci continue bangana soko na kupesa libanga na kubosa na kupesa Fabrice Tanzambi na kati na France wana na bosa nte Goche Menga na kati ya États-Unis na bosa nte Lolita ki ya basala na bosa nte susu Sandra Mbengi na bosa nte kupesa mboti pa Mary Misha mwasi ya pembe ndeko ya Clara Misha na bosa nte kupesa mboti po limi sango lubambangu ça veut dire ngonga izari kupesa mboti pa ya Philo balakisa nyonso za yo triphasé mama mapasa na pesa mboti pa ya Anita Ngalu Isa mwana mungale so na kata Canada dadi avo palanka na kati ya Canada na bosente pardon na bosente Glody Wane na kati États-Unis wana Glody Wane ulubaki kusala makambo Linda Love na kati ya 001 bino so na Canada États-Unis na pesa bino mboti bele na batu oyu buza kulinga po ya pa ya tata limero na ngai izali na Yesu avo pesa numéro moi ataka bazu souffler libanga msuna sima ulubi nini te na pesa ka toujours mbote pa ya Brini Kasoi mwana londa solo o papa bosa na kaete merci na pesa mbote balubi mbote wana izaya bino mais tulinga kusala malamu
numéro contact na ngai awa na Congo awa izali plus 243 89 55 79 163 plus 243 89 55 79 163. Soko lingo benga yemoko tata ou bête Jérémie 33 ou soyez moko tata. Merci. Ouais, merci Prince K, le parfum de la presse. Tosuki déjà vraiment bien de best 7 étoiles. Merci. Tozaki bon na yeso kola na kati fikin vraiment to rodo sola na yi ba bien retour na yeza ma be. Mais biso to zela ka mobikisi out Afrique sud akita suna Congo awa to sola na yena no toyeba yena yeso kola tata atinda kinani. Merci à mon boss de Bruno Original, merci à mon boss de Bruno Original, merci à maman Pembe na patron na biso parce que ce qui maman Pembe na patron ça été vraiment et ça l'a bien été vraiment. Merci à mon chief cordon Johnny Milongi, merci à Banderonion, so vous s'abonner belé vraiment vous engagez ko s'abonner n'engezala toujours kakapé so bongo benga Prince K, le parfum de la presse numéro za plus 243 81 54 86 588 tokuta na mbalasima to ebike to panzaka banzela. Mubikisi nga Yesu na kola na yebisu yo yango yu yeba ndengi ukusala makamu na yo mubikisi na Yesu na ko yabo ata uyibi lo originalité isa originalité ata ba bibisu nenga yo bombana na yabi ubana ku jouer lokola maboko balusa boy mais ukomi lelo Yesu akola kaka ndengi na kangaka meteo na pantori ya munene ya kulungula bakola e wingi zamba azali zila okobunda zila okobunda kola igusala Yesu nako yabo so umuna Yesu nenga bina kadazi baluka sima tetentet retentet mama Yesu akola ningeza mana teke oizali mboko ya tata tikango tinte tikit bomba ye twi 5 4 3 2 1 La chaîne Nabiso Agitoko de Mbanza London TV. Boss de Bruno Original. Les Mbanza London TV. Mama bazotale. Botala. Les Mbanza London TV. Mama. Basheri bazotale. Botala. Kota ndaku mama totala de Mbanzango. Botala. Kota ndaku mama. Banza namunango. Bomo.